solo ya Rita Kimanga na beauté image. Donc, naïbi couple wana très bien. Rita Kimanga sa cancer na ma quartier. Naïbi ngata qui parce que la meilleure amie à cancer na la sœur na ma kitambo. Donc naïbi beauté image à travers Rita parce que maintenant on a ensemble tout le temps. Donc ça que on dirait pas la ma passe so moni beauté image moni Rita. So moni Rita moni beauté image. Vraiment Maintenant, mon amari est un camarade, donc à soi qui vraiment côté image, camarade naïe, mari naïe, confident naïe. Donc à soi qui, donc ça veut dire que ami pesa qui vraiment la relation wana. Donc à ça qui n'est pas camarade. Donc à l'heure où on mobile kaka net mobile té, à l'heure où on mobile net camarade, net nyonso. Donc voilà comment net nyonso pour naïe. Donc ça veut dire que ami pesa qui la relation wana mobimba. Ami pesa qui corps, âme, na esprit. Mais mibalo bayakona bafika biso toyebaka te oyo ezalaka na kati ya motema na bango oyo ezalaka na kati ya mitu na bango na bakati ya motema na bango yo kopesa relation moko bomipesi mobimba eza teke couple oyo ezalaki ke mwasi bana na gauche mobali bana na droite no ezalaki mama couple oyo bavandaka ensemble basi mpo babota mwana wana do bawumelaki d'abord kovanda ensemble tellement bato koloba na lorita botela ye mpe totala te botela bote image totala botela bote image totala ale rita bayekozwa senti bayokobota me avant babota mwana oyo bawumelaka sanke babota bavandaka na bango ensemble sa mwana rita na bana na ye bazalaki mama bavandaki na bango bien mais mobali nde apesaka promese na mwana mwasi moko boye kuna na Kinshasa yo vanda na mobali omipesi ko ame esprit mobali deja azalaki na bakulu na ye deja te donc mwasi moko azelaka ye sikoyo rita nde azalaki kidiba rita azalaki obika biso basi soko olingi bango mobali biso basi nde tomipesaka bango na relation soko olingi mobali na yo vraimen okopesa na relation mais ntango ke mobali amoni ke sikoyo bango masolo na ngai evandi donc pana donc pas beauté image rita azalaki kaka neti elaki neti kaka ke couverture ya makambo na ye moko boye na vie mais rita nde azalaki kidiba rita mipesaki na relation alingi bazala mobali na ye baza po babandi deja osala tout ensemble bayetravaille ensemble donc vraiment mwasi baba mipesaki na relation oyo yango wana ntango kozokota nini na compte ya rita otikele bamessage ya mabe te otikele bamessage ya mabe te mpo botiola ye mpo bobwakilaki bambwakela non soki okoti na bamini na ye na bavideo na ye otie na ye toujours bamessage moko ya kitoko oyo ekoreconforte motema na ye parce que vraiment eza douleur moko soki oleki no na nzela déception te mwa oyeba pasi ya rita te basacrifice asali mpona bote image ozo comprendre olingi mobali azaka na mokanda te ti mobali azwi mokanda ozakaka na mobali na mpasi na bisengo ovandi na mobali kaka na mwa dispute ya moke kaka oswali na mobali oyoki ke mobali ake kishasa oyoki ke mobali ake bala eske ozopese vraiment oyo rita aza na mo sokono oleka aza déception to mwa oyeba mpasi oyo rita aza na mo te humiliation publique tala eza na bahumiliation mosusu bino basalaki na bahumiliation biso toyeba bahumiliation basalaki no te humiliation oyo ya publique oyo moto azomona ke mobali na bali mwasi wana babenga yango humiliance humiliation publique eza douleur moko kosala ça veut dire que mobali eza ndike mobali ahumilie au public mobali oyo bande kobetela tour mobali oyo amosobe bana na bafamille na yo mpona mobali wana mobali oyo bande kodefendre ye meme na bafamille na yo bacousine basœur baoncle batante soki asala likambo ozodefendre ye sikoyo ekoma na point ke mobali vraimen bimisi kozoba na miso ya bato oyo kodefendre ye eza te soni wana elati soni eske ozoyeba te soni oyo rita alati soni oyo rita aza nango alati neti elamba moko ya soni manto moko ya soni po abetelaka mobali kitoko mobali neti don libala wana eza neti oemilie mwasi oyo oyo abombaki yo mwasi oyo asesakraki mpona yo mwasi oyo asedonaki mpona yo mwasi oyo
na ye bozala toujours bien. Eza teke bokoswana mobali 2 ans 3 ans mpe 4 ans plus tard abali eza kaka ba quelques mois. Donc quelques mois kaka oswani na mobali. Donc ça veut dire que oyo mobali mosusu oza na ye azoluka kaka koswana mpo aza deja na baplan na ye moko boye. Donc ça veut dire que yo olingi no baproblème te mobali azoluka baproblème na makasi mpo ayebi ke. Donc ça veut dire que mobali deja ayebi bapoint faible no ayebi deja ke mwasi na balingaka boye te alingaka boye te sikoyo tellement ke aza na baplan na ye aza na baprojet na ye sikoyo akomi kosala kaka oyo olingaka te mpo bobebana boswana yango oyo histoire ya Rita. Donc mobali alukiluki baproblème nzo bande aprometaka deja mwasi moko libala ntango amoni ke baplan yango deja makambo deja evandi mokanda evandi tutu evandi bon sikoyo efranke lobala sikoyo mwasi finalement. Donc ça veut dire tant bozokota na page ya Rita vraiment boza donc même ata na ozwa déception te kanisaka même pas so mwana mwasi azomona même ata azosala ne semblant mwana ata azolia na ye azolala mais boyebi tourne yango eza na kati ya motema. Donc s'il vous plaît si bokoti na page ya Rita tikima message okende koapaiser motema na ye. C'est pas facile ose sacrifie mpona motu moko boye mpona mobali moko olingaki oboteli mpe mwana kitemo bato bafingaki ozobotela ye pe te ozobotela ye te olobi baona botela ye ata mwana moko oboteli mobali yango mwana moko nzoka nde mobali oyo deja azalaki na baprojet na ye azalaki deja na baplan na ye deja bien tracé bien calculé asaleli bapesana ye ozomona eza donc ça veut dire mpona nga Rita aza mama victime aza victime parce que ayebaki basentiment ya mobali te ayebaki baposa ya mobali te mobali deja azalaki deja na baprojet na ye azalaki deja na bolingo moko epai na nekoseleki mais mobali azwaki Rita neti escalier ozo comprendre donc Rita abimisi Rita escalier na ye ya komata amati akioluka masolo na ye mpo na nga vraiment eloko bote image asali mama aza motu asexcuse asenga mama Rita pardon en public parce que motema ya Rita ezolela maka azosala ne semblant wana mwasi so azolela babien oyo asala yo ekokanga soki kaka motema Rita ezolela na ndimi te libala yo bote image na ndimi te libala no wana ekovanda na ndimi te parce que eza douleur moko boye moto azolinga kobimisa yango te na miso ya bato me evandi kati na ye motema ya moto ezolela. Ça veut dire que mobali moko aluki ona baproblème ka boswana po déjà il faut déjà bapreparaki déjà badate ya mariage ozalaka na mwasi na kati ya ndako me oprépare déjà libala na mwasi moko boye songolo pakala mwasi oyo bozalaka nde na ndako ayebi te eyo donc ça veut dire ovanda na mwasi moko na ndako déjà une année 2 ans déjà ozoprépare déjà libala moko boye mpo libala quand même mpo bosala yango déjà ça veut dire que déjà bopreparaki yango avant. Donc ça veut dire que non douleur oyo Rita azoyoka vraiment s'il vous plaît olobeli maloba mabe te po moto mosusu mpasi eleki tala bolingo ekomaka ye boyebi mpasi oyo aza nango te na kati ya motema nga nayebi souffrance wana déception yango wana vraiment nazosouffre humiliation ebomaka asali yango en privé mais en public esufaka lisu makasi. Donc tant que Rita kaka balolela libala wana ekovanda te donc bote image mama aza motu aserapese mama senga mwana mwasi wana pardon po Rita asali mingi mpona bote image moto ase sacrifie po yo ozala bien soka nde ntango moto azose sacrifie yo nde ozobongama mpo ke lobala mwasi mosusu mama osali trop mal donc ozala vraiment gentil donc bozokotana bakodini na ye bavideo na ye mama bokomele maloba ya kitoko oyo bosali bien na kote ça prend du temps cicatrice eza nano nayebi ke aza mwasi moko c'est une femme forte akosurpasse na baproblème oyo me aza wana cicatrice donc bolobani mama maloba moko kitoko bota wana ese cicatrice Jerusalem. Il y a moi si Toyoki. Ouh là là, qu'est-ce que je fais ici? If that city is 3,000 years old and sacred to three major religions, Talabuzoba when Biloko. Imam, a rabbi, and a priest sitting in a coffee shop. Les amis, excusez, hein, tellement la suis image quelque part. Bon, il y a un problème.
Bandeko, quand on est na titre, cette histoire devient sérieuse. Hein? L'affaire Rita, beauté, image, coquette. Bino boyebi soki mère aye, soki la grande dame aye koloba seki ya koloba eza penza. Et premièrement, je compatis avec cette dame Rita. Nazo ebate eloba na mo komsunde ko na TikTok nanga a commenta alobi Kongola tambolaka sima mabe. Effectivement Kongola tambolaka sima mabe. Parce que nazo ka moi et puis Naomi tuna pourquoi bazo finga Rita. Et elle est ngai. Cette dame atikali ko finga mutute. Cette dame atikali ko loba mabe moko songolo pakate à part ko réclamer bolingo na ye ou encore ko se plaindre et ko regretter par rapport à ce qui s'est passé, ce qui est tout à fait normal. Bandeko, bomo na elo moke eza grave, eza munene, est-ce que boyebi ke mutako kufa? Est-ce que boyebi ke mutako kufa? OK. Par rapport à l'affaire ou encore à l'histoire, c'est vrai, personnellement, nako blâmer to nako condamner coquette cité. Faute na été, ayeba quitter tout ce que vous voulez parce que bato balobi ke basali 21 ans. Soit disant il paraîtrait so ya solo so ya lokuta. Azaki chéri na ye abomwana naninge beauté image à voyager na lobby bolibo ebisanga na absence ya beauté image coquette azwa makango te. Bolibo ebisanga na absence ya beauté image coquette avandela te. Avandela na ye alinga na ye pe mibali moko pete mibale pete parce que toyebi ba vie ya ba artiste. Ya pasi na ya makambo o ezanini. Un homme qui utilise une femme. Plus grave, babalani. Et puis, na lobby bandeko. Coquette na beauté image, bazala ba makango. Babalana te avant Rita. Babalana te avant l'isolo ya Rita ou encore avant beauté image à voyager. Babalani nde sikoyo. Eza infidélité. Est-ce que boyebi? Donc ce qui veut dire na miswa nzambe. Bandeko, à la lumière de la parole, elle peut tenir un regard. Coquette, c'est une grande sœur que j'aime aussi. Asala musalane malamu tolinga kaime, toloba maramu tochana maramu nanzela. Na miswa nzambe, est-ce que boyebi ke eza adultère libala ya coquette na ya beauté image na miswa nzambe zo kontete, est-ce que boyebi? Parce que beauté image eza na droit ya koboya mwasi na ka infidélité. C'est vrai, ba raison mso ko zala songolo pakala, mais là, il y a aucune raison. Ezaka que non, moi discussion topé incompréhension ça la kike et babenda na moi mukena mwasi o ezala ranango. Na bolingo ça toujours été comme ça et mobala voyager moi ça yo ka mobala bali pour na ebité pour na bino. Déjà na anticiper bando bolimbisa bo comprendre ba masolo boy et matsa toujours attention, OK? Nazongana na rai, tozongana na nzela. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit ya amour, ya bomwana moko, ya coquette na beauté image, balingana ki ba chéri et après mobala voyager, babala na raté. Beauté image ya epoto, alingi mwana mwasi mona kombo Rita. A se retrouva na galère et aluki sincère. Aluki sincère, alingi beauté image, pardon Rita po ayebike, Rita na mukanda. Bavandi ndako moko pendant plusieurs années. Babalani po apesa ye mukanda. Et baboti même na mwana. Baboti mwana basangisi dossier parce que ezala bongo po azwa mukanda, azwi pe mukanda. Et après avoir ko réunir ba force nae, amitié na position en force, azwi équilibre, à se stabiliser. Hein? Amoni que non c'est bon. Abimisi manzaka. Il va plaquer la fille pour na en fait aluki raison mo rezanga na ngotina. Et puis pour à se débarrasser nae. Bande wonangai. Oh eza lisumu karate, c'est plus qu'un péché. Déjà bazaki marié. Lisumu nano. À part yango, osakani na ba sentiment ya moto. Bande obo sakana na bolingo te. Bible zoloba, il ne faut jamais veiller l'amour hein, tant ozolala nano. L'amour, la Bible dit est plus fort comme est fort comme la mort. Bolingo ezala synonyme ya liwa so boye bakate ezala neti liwa. Mutako kufa na choc, to na crise ya bolingo to pe ya déception bande ronangai.
makambo yo bomona ngo mukete les amis bomona makambo mukete par bandeko na ngai what nonsense is this bandeko bomona makambo mukete ea serré eza grave eza minene muto osala crise akoya kufi sikonga na okamwa et puis na otuna pourquoi bozo finga Rita elle a fait quoi car po bolinga coquette po za star na bino bo finga Rita pourquoi à ça l'émission na ye batu baye bazo poser ba question poliment azo répondre du coup les gens commencent à l'insulter why et puis ba otuna so azo kapasi elle a avoué que non elle a très mal les amis ovena mobali ndako moko bo swani mwa discussion ya moke akei et puis oyoka ke abali ata bino moko banda koseka abali na abali mais attendez il faut être malade baboti na ye mwana na ebité est-ce que batu bazo réaliser et le bien de quoi le baï que ba congolais batambola na sima mabe effectivement ba congolais batambola na sima mabe et ça m'a embobé la maboko te est-ce que pourquoi bozo tu la Rita bat bazolo ba ono a bolingo na 21 o soka yeba ke atika bolingo na Congo na komba coquette akende ko bala mwana batu poani ano bala mwana batu poani na zoka mwana batu bazoko encourager bazolo ba ke no coquette aza mwasi na ya kala mais non abala rayete ayende ko bala Rita babala ni na Rita pese mukanda et puis un matin comme ça atiki mwana batu pour que no bala bolingo na mususu et puis bazo au monde ngo bien bazo beta maboko mahambo malamu attendez ono soit des Rita mokolo bongo coquette azanani bébé boye bimbula coquette est du 81 pour votre information coquette aura 42 ans ou encore à 42 ans de bozo mona on a sauf kande na elongi bana mike ana nzoto na bien azana elongi na bien pour votre information alinga oloba mbula na ete et parce que abika mokolo coquette mukolo bote image quand ndenge Rita ze mukolo bote image de za baguna ya lingani mi basi ya mikolo et un problème te parce que bolingo ki para na ngote pour votre information coquette est de 81 sera l'année émission oyo à contredire ngate parce que abika c'est son âge à coquette yangwana donc na coquette na Rita différence c'est ça te tam sukut coquette rosa ya na Rita tam su ba ko na 40 te bote image za mwana mukaza na moins de 40 ans. Bon, bolingo équipara na ngombula te, et ça faux débat, on a un problème te. Mais ici, il s'agit d'un homme marié qui va laisser sa femme pour une raison stupide pour aller épouser une autre. Pourquoi? Simplement parce que a utilisé moi na bateau. Moté manezaki nango ailleurs. Nde place nga na ko chitele pour na profiter na pe sa conseil. Bandeko na ngai bomoni ba bolingo boye to pe ba mabala boye ba relation boye ou encore ba histoire boye ze belle surtout na ba poto ya bango so to yebi yango ebimi na to leza parce que ba yebani coquette aza star et beauté image ya yebani pe na ndenge na ye et puis na ndenge lisolo ekendeli na ndenge to ko beta masolo récemment na salon de coiffure même pas un mois na yoka lisolo moko ya ba jara boye na Londres moi si na mobile bavana anda kumoko donc même histoire moi si na mobile bavana anda kumoko bon heureusement babota raté mobile azana mukanda te la femme azana mukanda et puis elle faisait tout azole sa mobile azo so mobile bino bobika so moi si alingi ndenge ezalaka et malé nzamba yako sunga mobile azu mukanda tant mobile azu mukanda abandi siko bongisa comment est-ce que akokimela nde loko bote image ya sali quand ndenge ndeko mwasi oyo leki ya Rita petite sœur ya quartier ya Rita uti koloba donc mobala ayebi ba faiblesse a mwasi ayebi ke eloko so na sala ko sepela te akozika na ko profiter tango ya ko tomboka ponga na zwana chapwa c'est ce qui s'est passé bandeko mwa mobali wana abotisa incompression na elo mo ezanga mutu na makolo silika na bimi na kei mwasi akende a moi si pas qui pate kende za la benga ya bondela ya ebika ke non ya na okanda bolingo akozonga mois mobala zozonga te mois quelques semaines mobala zozonga te ebika ke non bon aroya na ye famille mobali wana pe ba yebi pa itala ka vona ndako mona mobali bandeko muko mususu nzambe kande baloba nzamba lala kate moi si wana ba invité ye bino bobika ba fête na biso ndenge za la l'invite pas mais biso ekiparate baninga mo ba invité non muninga na mo ba biso non mwana ya ndeko na biso mo azobala
tokende na porte tokende koyindisa na porte boyebi système kama selon nde ezalaka ke non mwasi aza na Kinshasa il faut bopesa mbongo mpo tokende kozwa ye voilà eloko mwa bajare wana esali ke d'accord comme bato baza ebele te yo bimaka neti keno yo mpe tante ok ya pas de souci bandeko mwana mwasi wana kenda boye famille mobali baa na porte famille mobali baa na porte pa bato mpe bazalaki ebele te ye pa bimi parmi batata mwasi so mpe bamama leki bandeko atelema na porte boye inda mwasi aza na mbandaka bopesa biye avion atala moto alati veste mokolo mwasi oyo bazwa kobala mobali yeba bande kovanda na ndako moko histoire vrai na Angleterre bakongole akotisaka esprit amemama na luyenge te amonaka papa leki ya bagarçon na ye kofina ye no mama tia na se tokobongisa tokosolola nsima te papa leki ya pas de souci mbongo abi nabimata na 200 livres mokolo wana siko amalmena bango mbongo nyonso bando pesa babande na 50 ete eza moke mbandaki eza awa te 100 mbandaki eza awa te alia soki 200 livres mais na pasi na motema esali ke bakoti ti ta bakoti bobika nde ezalaki nzonzi ti fo bovanda bozosolola alobi non mwasi wana makasi en tout cas basi bazali alobi navandaka en diagonale na mobali wana siko naotali na elongi moi bouger za te soka tombolika miso akutani na ngai en fait c'est ça les hommes mibali bazaka mitema mabe mibali yo bomonaka écoutez moi si azara pe na bamabe na ye mais croyez-moi c'est que les hommes font au nom de l'amour to eloko mobali akapaba kosala mpona bolingo ya mwasi mosusu alingi libanda mwasi akosala yango te bondimela ngai une femme pourquoi parce que mwasi aza na motema bomama akosala yango te mobali akapable asundoli mwasi na bana bona kudu asala na bango yango ebele neti eloko oyo asali zobo asali bandeko bolimbisa ngai parce que eloko asali wana eza kobetela maboko te bandeko bolimbisa ngai awa na osacharne na kokete te ndeko mobali oyo eloko asali amayele te vraiment zoba bolimbisa ngai c'est bête eloko asali mibali ebele baza boye atikali kosundola mwasi na bana ake kobala libanda to pake kobala ailleurs yango na koloba na bandeko basi faites très attention yango bomoni bamabala sans yesu libala fondement ya nzambe te ça c'est toujours compliqué c'est vrai ata bato nyonso te bakoyokaka biso mais néanmoins na mawa nzambe tozwi ngolu ya kocomprendre mwa moke domaine oyo tozoconseille bato ebele mais wana on aura le temps d'en parler en loin en loge parce que là déjà toke na 23e minute toke na 25e minute je crois dans plus ou moins 3 minutes na okata na émission na koloba na bandeko basi c'est bolingo yaka ndenge tala bosambelaka bosambela parce que so na lobi ke faut sala très attention mobali mosusu azwa na vie na yo ekoéchappe yo mwasi alinga na motema mobali alinga na mutu veut dire bolingo bakalikile l'homme réfléchit mais par contre mwasi soki alingi oyebi mwasi akoza na bolingo te na ebandeli so bobandi ovanda esika moko bobandi kobota esili oganye motema na ye mais par contre mobali soki ayaki na but objectif to raison moko songolo po autilize yo ndenge mwana mobali aya to po asakana na yo afiba yo aya na baraison moko ayelani bolingo te mais ayela bamakambo moko kaka po aya kokosa oyo afente yo azwa eloko ayelaki tala ata bosali 30 ans akokende ata bosali 20 ans akokende ou soit aosala bamakambo moko oyo osupporte te obengana ye les hommes sont comme ça mibali babongo c'est ça les hommes donc na oconseille bandeko basi okutana na baka boye to bakuya boye courage zwa yesu tia moboko ya vi na yo avolinga osengage okotisa moto na ndako tala bondela nzambe bible olobi alobaka na bandenge ebele okolota ta ndoto na ndoto wana ta mosusu oloti bobanda otambola nzela mona mobali bozali na voiture ya kiti yo otikali na kati eya message ezolakisaki no akotikaka oyo un jour na ndoto okolota bolalaki ne mbetu moko atindiki okwei na se eza message bino bominimizaka bandoto motu mosusu azwa mosusu amona mpe bamaka mosusu makomprena na ye te nzambe asali mwa ngolu wana
Ba numéro na ngeza na ba vidéo et belé. Si vous en avez besoin d'aide, tu peux appeler, on va t'aider ou encore t'orienter. Quant à Rita, ma sœur, courage et koufelité. Eza pasi, eza facilité. Choc tope kuya bolingo. Lelo te lobité, ça peut prendre des années, ça peut prendre. Donc, erosoi ta main. Le sambo zali que le Seigneur console ton cœur, te fortifie, te fasse grâce. Un jour, okuta na mobile, oza de peine à jeune maman. Okuta na mobile, wa kolingo de vrai. Parce que y a lingane yote, wa kolingo de vrai. Oboko la ba na yo. Quant à bolingo ya coquette na ya beauté image, bandeko bolimbisa ngai. C'est pas que je suis contre, mais et logo oyo, et c'est pas dans la volonté de Dieu. Et na nzela te, et na fondement te. Et lobi atande ko na tant que Rita ko lelaka. Bandeko ba ozala na bango malamu te o eza karma, loi ya sema na ya moisson. Bondi melanga tozonga kaka to ya kosala analyse. Tant que Rita kolela, libalo ko vanda te, ezanga te, eza loi ya nature, c'est comme ça. Ce qu'un homme aura semé, dit la Bible, il le moissonnera. Et ou soit, koketa okuta na peka na bambanda ebele parce que mamango ezara bongo. Ya zu ya muningati. Yebe ba ozwaye. Pona bato ba oloba keno azara chéri na bomona babala na kate. Rita nde babala ni na mona mobali parce que libala ezalaka o e kontra na miso nzambe eza o babali mutu. So mutu babali ete za libala te. O tozaki ba chéri yango bino bozwa ba risque rovana na mibali boboti na bana babala bapesela enkate mukola ko kendaka to mukolo bazwaka ya hier ke obala libanda, c'est toi qui es perdant même na miso nzambe. C'est vrai, peut-être ekosala pasi nzambe ta mususu wa compatir na yo mendimelanga mutu wana ko sakite na ye. Pourquoi? Parce que sumu kite po atikala ko doter yo te. Donc yo zwa risque rovana na mobali ndako mo boboti bane belé bovanda bozala mobali na yo garantie ezate parce que bala yo te. Abala yo te. Donc un matin tu peux te réveiller au perdre et faut y yo na miso nzamba coupable te ya. Donc réfléchissez. Bane otokom na biso na suka. Abonnez-vous na MDGD TV, commentez, likez, partagez, faites large diffusion. Quant à moi, na moni bino na prochain épisode. De bonnes choses, je vous love. Grande dame, merci beaucoup, à plus. Au revoir.